balandi ya émission Tolobela Mboka ezali wabino présentatrice ya émission Mireille tozali en direct de Kinshasa en République démocratique du Congo toza na rond-point Ngaba pona ba oyo bayebi Kinshasa malamu toye kotuna bandeko na biso ba motocycliste tozotuna pourquoi bazobenga bango bawewa et kombo ya wewa et uti wapi mais restez branchés et surtout abonnez-vous sur notre chaîne Erotech TV et Bolanda. Tozan direct. Mbote papa. Oui, mbote maman. Bonjour. Kombo na yo nani? Ngai kombo na Kazadi. Kazadi Moïse Zadio. Ah, Kazadi, oza motard? Oui, naza motard en plus naza responsable ya bawewa. Olobi yango bien bawewa. Yango toza na posa toyeba. Pona nini ba obenga bino bawewa? Kombo wewa euta wapi? Bon, kombo wewa biso toza bawewa te, toza juste ba chauffeur taxi moto. Mais kombo ane ba bengaka bawewa, eza kombo moko euti par les artistes musiciens oyo ba comédien ba bimisa ba koma ko benga bawewa comme wewa. Mais biso toza bawewa te, wewa wana eza lokola muto azo benga yo ke yo. Biso tozala ba chauffeur taxi moto. Za ba wewa te. Ah, donc ce qui te comprendre bien, wewa veut dire yo. Oui, on est à terme selon ndenge ba benga ona chiluba. Bon comprendre place wewa euta. Donc bino batu boyebi te wewe lingolo banini veut dire yo. Donc ndenge ba oleka na moto donc obengi wewa. Donc obengi yo. Yako memangai, c'est pas du tout gentil hein. Ndeko Kazadi Zadio. Totali mingi. Bozalaka soki likambo etali mokonzi ya mboka. Tomonaka faso bobimaka na nzela. Toyebi ke bovivaka vraiment par jour. Bato ato 10 jours nde tobenga na Kinshasa. Mais bobomaka ba jour na bino. Bobomi ba air. Tomoni na mikolo uti koleka musala bosala ki. Donc toyebaka te ke bozalaka nde ebele bongo. Mais tozomi tuna pourquoi bosala kayango pourquoi et donc plutôt place na bino ezali nini na présidence de la République. Alors merci maman. Mutunyo zo so abimi na ndaku na ye abimaka nano ye oluka mbwengi nano ya bana balia na ndaku. Tobimaka te pona to perdre moi temps pona ozonga na ndaku keno président abimaki nazola na président na fikine soki akei nde na keko bula. Po président de sala musala oyaye atangela ngo classe aza président de la République pona koma bongo abanda pekaka niveau ya classe po soki otangi te okolingo koma kuna na présidence te mais président ninga za bongo azo sala musala oyaye déjà atangela ngo na classe ndenge tobima na nzela eza sentiment tozolanda mokonzi ya mboka po tolingake mingi. Cortège zoleka tozana simana ye tozolanda mais ezalaka propreté. Pourquoi? Parce que mokonzi faut pesa honneur. Mokonzi soki aye moi discours moko ezali bien moi organisation moko ezala mutu nyonso aza na droit kotelema wana atala mokonzi ayoka paye. Mais soki aza na nzela ki azoleka azokende ba makambo mususu eza propreté bandeko na biso basala eloko wana en tout cas eza vraiment propreté kolanda vraiment cortège ya président de la République. Mokonzi na biso tolingake mingi mais kolanda na simeza vraiment propreté là il faut éviter. Ok, mutuna nangezala ki boye. Po to monaki dernièrement ba désordre de Salamaka na Assemblée nationale par exemple. Na monaka bobimaka na nzela. To monaka bobimaka na nzela. E belo bozala ki wana et puis bo s'imposa ki na likambo moko boelinge salema pe simba te. C'est dire. Bon, kobima na nzela faut déclarer tozana ba droit na biso pe toko déclarer. Mais tozana ba limite biso toko sala. Pourquoi? Parce que soki to bimi kuna toke ko réclamer loi na biso et ko senga te ko panza biloko batu ko boma mitu ka batu wana za su ba droit tozo réclamer te droit ba réclamer ngo na malembe bozo kende bozo senga eloko bino bolingi mais ko buka ko bebisa biloko batu wana za su droit te wana ko miskoyo ko bebisa musala. Bozalaka ba milice ya IDPS ou bien bozaba je ne sais pas relation nini boza nango na kati ya IDPS na Jar Makaboun surtout. Jar Makaboun azaka ka chef aza auta na IDPS aza mokonzi munene kuna na IDPS mais
relation moko na ye ezaka ndenge tolandaka bango wana po jamais kabun pona okuta na ye na niveau ya komeli wana il faut pe mutu na esala ni esala po soki keno otanga te oza wana diplôme de tes athées mais ozolandaka o nalanda jamais kabun apesa o musala te vomi kozana na niveau kokoyesa ba demande pona ozona na musala pe jamais kabun c'est ça. Ah yo soko oloba bongo donc ozana niveau. Oui. Ngana za gradué na comptabilité. Mais wewa gradué donc asala na comptabilité ndenga zana ana diplôme munene mais tala musala osala aza likolo ya wewa o bazobenga moto pe aza fier ya kozala. En plus il est le président ya ba wewa o to bengi ba motocycliste. On a toujours dit il y a pas de saut métier mais il y a que des sauts gens. Nazana mususu azali vice na ye tozana posa toyoka ye pe mbote papa mbote mama kombo na onani kombo na ngai Musa Stani Kasongo. Yo zali nani na ba motocycliste à Rond-Point Ngaba? Ngai nazali vice président ya Transition Rond-Point Ngaba. Alors mutuna nange zali boye nini bozelaka na président de la République asalela bino ba wewa. Bon, biso tozali ba citoyen congolais. Tokozela quand même et loko tokozela tozozela ka lokola batu nyonso bazozela. Mboko na biso ebonga. Misala ikota batu bazwa misala. Parce na kati ya biso na ba moto tozali ba licencié tozali personnellement de nazaboy. Naza licencié na silisa na sciences politiques administratives na Enikin. Oui. Mais je fais la moto momentanément, mais je sais que le président est déjà là, assis à l'Obaki, que c'est l'année de l'action. Nous nous attendons à ce que le président fasse quelque chose pour son peuple. Quand tu auras des entreprises, madame, tu verras que nous allons abandonner ces motos et on va se donner au boulot. Ça, ils quelque chose au sala momentanément. Au lieu de simba lichette, au lieu de loko la bakuluna, mais non, il faut s'apprendre, faire le management, c'est toi-même tu dois s'apprendre à créer quelque chose. Nous sommes sur la moto. Oh, donc, bazozela juste promesse yo mokonzambonga prometaki année action dans emploi ezala pour que ba continuer ko sala misala o batangela ki ba classe. Mais papa nangai eloko ni nyango ebimisi bino kaka na mbujimai boya kozwa bozalaka badiamati fer non bo banda ko sala badiamai pare ndenge batu bazolo ba ke ba ko tonda na kishasa ba sala ba moto po diamant ezali susu te na mbujimai. Est-ce que c'est vrai? Non. Ce n'est pas pour dire que tozala ko sala ka diamant, mutunyo sabanda ko sala diamante. Nous sommes venus de chaque couche différente. Na kati ya moto awa tozana bakatange bazo sala moto, bato abandundu bazo sala moto. Ezaka baluba te. Bangala bazo sala moto, biso tozo diriger bato nyonso. Ezali scope ya muluba te. Donc ezali scope muluba moto abanda. Mais na minito na Kinshasa so tamboli sur 10 parcelles au Okota 7 parcelles bazana moto. Oui. Donc écoutez, le problème c'est quoi? Moto et bandande na muluba. Mais na minito ezakaka muluba te nde mutao mema moto. Nde konanga moko za pembe na to ebite soka za muluba soka ze koloni mena ko souhaita loba na munoko mboka na e. Mbote ndeko. Jambo sana mama. Qui réponse à l'obi jambo sana veut dire ane muluba te. Abari. Muzi réparé. Mini kubie unabebaka na we moto? Na bulaka moto ndio. Unatokea wapi? Donc natumikaka ma secteur yote natumikaka. Una muluba huku na bebe unatoka lako Lubumbashi vile huku nasema Swahili veut dire unatoka Lubumbashi unakuwa kubulula lako moto ku Kinshasa, c'est ça? Donc avant mimi ku répondre ku question yako napenda mimi nilurembele kidogo ku terminer natokea kusema. Bashi waze ke bale bote bena bula moto ni paka baluba pana. Muma mkumukubulula kwa moto muku makabila yote. Ok? Oui, dans la caméra. Aina keno ndio kama muntu na bula moto ni paka muluba hapana. Muma moto muku makabila yote. Akuye Kambelembele, akuye nani muluba Kabongo, akuye Kasai, akuye nani Mukongo. Donc bote ni ba mota.
Donc mimi nipenda kukujibu hivi. Kama mimi natoka Lubumbashi, mimi nakuya Kinshasa. Aina ke njuka mimi nabula moto, il faut ni no, aina ke njuka mimi kukatange, il faut nibakia paka mu Lubumbashi bula moto hapana. J'ai droit ya kutembea fashi yote parce que mimi ni mu pays yetu ya Congo. Ok, le président de la République Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo eko na kufuata unachungaka kwa kufanishia eko nini en tant que motocycliste et en tant que congolais que tu es unachunga président kufanishia ni njoo eko na kuangalia kile mimi unaria kwa président wetu Fachi ule wenaita Fachi Beton tunamupenda sana kia kwanza na kia pili kile mimi namulomba vraiment batangirie kutu mambo ya tracasserie mu balabala inapita. Kama shetu tunakuwa kama shetu tunapenda tutumika hii kazi ya moto masomo turifunza mais makazi yenyewe kabaila haina ko ole ni kuye mwishi usati ni kuye kachomona mbalabala mimi choisir ni mbakie nani motard bon yenyewe mbele kazi ya moto inatusaidia na she sana matakaseri ndio inapita vraiment mimi naomba kutoka kwa president atangarie kwa mambo ya takaseri mbalabala. Ah, bayoki Swahili te ndeko na biso auti koloba abi azosenga na président de la République atale la bango tracasserie na nzela. Pourquoi aboyi asimba lichette aboyi alobi kachomo na veut dire akotsa batu misapi na poche pona koiba a préféré na ye azala motard mais tracasserie eleki président de la République asunga bango pona basala musala na bango parce que bazana ba diplôme minene mais comme il y a pas du travail alors bazo senga batika ba bazo tracasser bango batika bango basala musala na bango na ndenge sengeli parce que baza fier ya kosala yango. Alors ndeko na sepeli ko yamba yo parce que biso toyeba kiteke na bawewa to benga bawewa baswahili pe bazalaka bakongo pe bazalaka mais opesi kombo te kombo na jina ko nani. Mie ndine yangu ni Michel Makolo na mimi nakupikia accent vile unapenda kunipitisha kwa emission yako. Accent Michel tozongeli tatu ifo nazonga na kati papa ezali na mutuna moko bande kona biso balobi na tuna yo bozo sala effort ya kozala ko même ba motard mais bozo zela toujours boza na poste na bino comme on dit. Bon, vous êtes à vos postes bozo zela mokonza mboka asala quelque chose pour na bino parce que boza na ba diplôme minene pour que botika ko mema ba moto. Donc à part cela na diplôme ozanango outi na yo mbujima yo outi na badizama na yo oyo komema moto bozo se sentir humilié complexé que moi je suis diplômé en mais oyo komema moto ozo se sentir humilié. Merci komema moto ezanango métier mabete parce que o biso to tangeli na classe eza o biso to sala lelo te parce que misala pe ezate ezo mona na te yango to sengi na mokonzi ya mboka a raisonner pe pona biso tozaka bawewa te mais toza pe bato to tangi classe lelo nalobi pe nga pe na ko fanda place moko boye azo sala pe musala etake no métier na nga na tangi na classe. Alors kozala wewe eza mabete parce que wewe c'est un responsable azana ndaku azana mwasi azana bana azo futela. Alors bandeko na biso bamona kaka no wewe auti mbujimai aye awa aza n'importe qui atanga te mayele te parmi biso toza pe na bato mayele afani pe otie na bureau kuna pe asali pe musala oyo mutu musupa ko sala. Alors to senga na bakonzi ba raisonner pe na biso ba misale ebele na Congo po na biso nyonso pe tozo misala na ba classe oyo biso to tangeli. Ok, ndeko Jean-Marc Kabunda oyo bengi azali mokonzi na bino azolanda yo eloko nini okoki kosenga na yo bie conseil nini okoki kopesa ye parce que azolanda yo mokonzi na biso soko zolanda biso toza en direct en tout cas tosengi na yo oza kaka mokonzi ya bawewa te oza mokonzi ya batu nyonso tu. Alors na basima na bino pe tokoki pe ko se retrouver na musala na classe oyo biso totangi selo ba niveau na biso yango tosengi bozo vraiment ba demande na biso po to kodisa ba demande to zaka likolo moto te mais to kodisa ka ba demande par-ci par là mais pour na ko répondre na biso c'est un peu difficile. Alors ya to sengi mokonzi na biso za mokonzi na biso nyos etant que non ba membre na yo bandeko na yo ba sengi na yo mokonzi raisonner pour na biso bolukela biso misala e ebele na Congo po to tika pe wewa oyo to koma pe na ba bureau oyo sengeli tozala.
Ok, ndeko nanga yo koki kozala na bato koki kopesa mbote parce que tokomi presque à la fin ya émission okoki pe kopesa numéro ya téléphone na yo parce que ba congolais belé bazolanda yo libanda ya mboka ozoluka musala olobi ozali responsable ozali père de famille ozofutela ndaku mais ozana complexé te pona koya ko mema moto ndenge ozomema parce que ezali juste en attendant parce que oza intellectuel opesi mbote na nani. En tout cas, Eloko Liboso, Nazo pesa vraiment son excellence, président de la République, Mokonzi na biso nyonso numéro 1. Topesi mbote, biso bana na yo tozolela. Toza ba wewa kaka te mais totangi pe ba classe ke lelo lobi pe soki misala emonani mokonzi tokosala. Alors topesi mbote ya trop raisonner pe pona ba jeune. Totika pe kikuluna tokota pe na bureau kuna tosala musala po misala ezamona na te mokonzi. Alors on a participé mokonzi na biso Jean Poi mbote mingi tolingi yo atro biso ba wewa to pesi dibota mobimba mbote oyezo kamba biso République de Congo. Numéro eza 0900 27 60 37. Numéro eza 0900 27 60 37. Ok, wana numéro ya président ya bamotar ya rond-point Ngaba. Alors tozo zwa vis na ye azali pena mwa ya liloba ya kobakisa pena bambota za nango pona opesa batu. Papa liloba na yo ya suki ezali nini parce que bandeko ya libanda ya mboka bazolanda pe partout dans le monde bazolanda yo pesi mbote na nani? En tout cas, merci beaucoup maman na likanisi bosali de façon que bawewa bayokana toza a politique surtout ça la politique te. Tozo Luka. Alors, Mbote Awande Rolobi, Tozo Pesa, son excellence, monsieur le président de la République. Tozo Pesa Mbote Mingi, Tozo Pesa Lisusu, Ndekonabiso, Jean Poi, Oyo Sepeli, soit Kanisi na Bawewa, Bakoko s'exprimer, Pe Batbayo Kana. Tozali, en tout cas, Topesi Mbote Sikazali. Merci beaucoup. Merci papa tozalaki en direct ya rond-point Ngaba toyaki kotuna mituna na ba motocycliste na biso to mituna ka wewa euti wapi boyoki réponse to mituna ka ba wewa bazalaka ka baluba mais c'est le contraire toyambi muswahili ba mususu nde ba boyi ko bimana bango na ba caméra ba Congo bazali ba to bandundu bazali mais ba préciser le comment que Mulu bande abandaka yango omoni batu nyonso ekolo nyonso eye kokota na musala ya kiwewa. Oui, tokomi na suka vraiment merci na mokonzi na biso ya mboka, merci na Jean-Marc Abund, merci na mon chef Jean Paul na bengaka mingi JM, à toute la famille Aérotech. Derrière la caméra, c'était Moses Bat. Ezalaka moko soki bilili ya boyebo monyango ezalaka kaka na cameraman moko na Aérotech TV et merci à toute la famille Aérotech, je vous aime beaucoup et puis liloba ya suka ezali que to retenir que na ba motard eza ba intellectuel pe bazali bazaka ba illettré te azo mema moto lokola chef na bango mais atanga ye azali asali na inikini na biso tozo benga campus asali aza mutu moko atangi azana diplôme na ye na ndako asali SPA sciences politiques administratives donc toza na administratif wana asali sciences politiques pourquoi papa atata libaya na ki députation pour voter pour ayebi politique ayebi administration ezalaki esengo mingi ya ko présenter bino émission oyo bye bye. C'est deux.